héritier Watanabe Bouti Motona Tembe, dernier fils. Wenge ne tombera jamais. Wenge est un état d'esprit. En tant que vrai moine Wenge, Patrick Satellite, leader et orchestre One Shot Music, a telemi pona koloba, tous mobilisés comme un seul homme, Nasimaya héritier Watanabe, la poule Gabos live Motona Tembe, pona réussite ya concert na ye, ya le 25 décembre, na stade des martyrs de la Pentecôte. Yango wana a manifesté soutien na ye envers artistes à travers acoustique live Oyo, Yokelanga et Loko Oyo. Olobito kuta la biso tous le 25 décembre, na stade des martyrs avec le Gogan Motona Tembe, à contourner martyr. Yoka Satellite, Wenge ne tombera jamais. Mobiba na yo, ekokana, na maman, Thérèse Laka, James Charlie, 007. Pourquoi yon nini yotikanga, nga mokoma wa. Sylvain PH, yo rappela kanga, bomwana na ngai, nazalaki souvent, j'ai la tête à mort, yo ne remplace qui, bosa souci, na ye, dans ce mobile. Tala! Boyende zalaka, Congolais nyonso sengeli azala na bolingo ya moninga na ye. Ba polémique pe ba jalousie ya pamba ba jalousie mal placée eza na tina te. Tala lelo oyo, l'envoi angélique Patrick Satellite a lobi biso nyonso le 25 décembre na stade des martyrs pour na ko soutenir héritier Watanabe. Que yo! Au cœur fidèle, tout est accordé, maman. Au cœur fidèle, héritier Gouti, papa d'héritier là. Au cœur fidèle, maître veut m'atteindre. Au cœur fidèle, tout est accordé. Tu m'as promis l'amour et pourtant tu m'as déçu. Je sais comment m'en sortir. Oh, 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 oh. Maman, 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 maman,